Net bande on a besoin de quartier. Nous appelle ça ba quartier rebelle ba démonstration. Ba quartier rebelle na collaborer na bango, so na collaborer na bango, ça juste pour la démonstration. Pasteur, on a utilisé la magie. N'attendez pas comme pasteur. Motoiseau souffre une règle douloureuse. A vu photo à pasteur à Tina Liboum. Abi n'attendit pas combat papa 11 fois. Tant qu'il peut se masouba na keko souba bona moni si c'était ça c'est la magie. Est-ce que le pasteur va négocier avec le pasteur va bien. Est-ce qu'il y a déjà un pasteur bien minimum? Mais tout le monde a une émission, une TV, une église, il y a sort, merci Nabande Kounyo Sobozaka branché et puis presque Congo TV online, la meilleure chaîne. L'émission est bien disposée, là, 100% vérité cachée, l'unique émission, eux, la rabino d'information en temps réel, eux, la rabino d'information à Sirpe solo. Ouais, ça fait un peu un mois que Bandaki Kotia émission, maintenant nous sommes de retour. Dans la scène, toujours Bamasola bien, événement minen, eux, les à travers le monde. Nabi qui vous a branché à travers le monde, nous sommes abonnés, nous sommes et puis presque Congo TV online. Nous avons vraiment des retours dans l'émission 100% vérité cachée. Nabi qui partout le monde, vous allez brancher. Bobo Semlove, Kolo Bolingo, Miss Bijou du Congo, vous avez branché à travers le monde de Hollanda. Émission 100% vérité cachée. 100% vérité cachée, Lélo, Tembeli Bino Maître Koukou Pemba. Oyazali, Moutou, deuxième numéro, tout ça l'année, Lélo, tout ça l'année, numéro en 2021, en mois de novembre. Début, Lélo, sous tout côté, tout bête, Lélo, les solo, il y a porte-monnaie magique, et puis porte-monnaie du bonheur, et puis multiplication. Si je sais belé, tout décortiquer vraiment, naïe, tout est pendant un temps plein, si wapi au bomonier, les généraux de la presse Azalia, tu peux décortiquer naïe, boye, information, ni les cassites, et porte-monnaie, ni porte-monnaie du bonheur, ni porte-monnaie magique, et puis multiplication, et puis démonstration, donc il y a des années, le monnaie, tout décortiquer, ma solo, n'y a soana. Nabi Kebo connu toujours que s'abonner massivement à travers le monde pour vous rattaquer le côté. Maître, Mbote. Mbote est journaliste. Kala. Nazali est journaliste. Misala des salariés, tout le monde a vraiment na écart makasi. Voilà l'écart ya makasi maître Kotimba Moron émission na biso. Toniko yeba porte-monnaie magique ezalani. Oui, décortiquons des tinines. Zali porte-monnaie. Porte-monnaie magique, c'est simple porte-monnaie où nous avons la poche na yo, tout les autres paraître na poche na nga, tout na poche na ndeko mususu. Et comme la magique na genre ya prière où tu chaka, tout genre ya esprit où tu diriger à servir comme bon wana na kati ndeko ma porte-monnaie magique. Bon, esprit vous dirige et comme ça on porte-monnaie magique na ndenge pour le bikino ko za na porte-monnaie na yo ndenge bisinga ko za pena oh yo maison magique to so communiquer ndenge nini et comme obima na mbongo pe et fonctionnera ndenge nini ezalaka dimension par dimension ezalaka nombre de sacrifices nombre mbongo mato porte-monnaie magique sera na mbongo moko ebimisa. Porte-monnaie magique ezala jamais na sacrifice ya makila. Porte-monnaie magique ezelo ko oyo et pas féticheur oyo azali grand to azali na connaissance makasi. Pesa porte-monnaie magique à partir ya kosomba yango okosomba porte-monnaie na monde na biso mokili na biso na pays nyonso zali osomba porte-monnaie nga eyo osomba porte-monnaie na ko diriger esprit o na ko tia kuna na kati ya porte-monnaie ndenge bana ko fournir mbongo donc ezali travail spirituel.
Bon, so mutoyi a somba porte-monnaie magique pendant. Donc yo ça donne ba porte-monnaie magique ya yo, ils ont déjà travaillé sur mutoyi. Au tekeli mba mora ki c'est comme ça là. Bon, koloba kozala na ba porte-monnaie magique déjà ya ngamo na za nango c'est trop dire. Porte-monnaie magique ezali loko mutunde ya raye au sa demande. Soki nazali na o ya 200 luki ya 200 na oyebise ezali. Na zui na tekeli yo. Donc na tekeli yo yango na tekaka ngo sans inconvénient. Ezali na réaction morote à mabe à part kaka soki au BBC peut-être moi objectif on a pesa ki yo ndé ozala bloqué mais retour ezala raté. Bon au lobby il y a 200 zalara, il y a 50 zalara, il y a 100 zalara nenge mati bon différence ni différence entre 200 na 50 na 100 zarani sacrifice ou ni. Non, c'est le réseau soma na mbongo. Et na osala na mutu travail à porte-monnaie moi na sa reloko bande onanga ba musulman ote bazali. Salam alaikum na sala yango na sadaka. Sadaka ezali sacrifice ya nyama. Na zui ntaba pona sa travail wana na zui ntaba na sali mbeka nde na kozwa résultat ya porte-monnaie magique. Ça dépend ya makoki ya mutu oyo aza nango. Yo ozali na $50 ko luka porte-monnaie oyo ezo fournir $2000 ndenge nini. Ozomona ba porte-monnaie magique ezeloko oyo ero ko senga yango futo sala demande nango au futi droit temple na sali demande nango soki ba autoriser nga na consulter yo pomoni nazali docteur métaphysique jamais ko pesa mutu eloko oyo ezo paraître pas d'esprit na pesi yo mbala moko boye poza ba retour kufa ezali liboma pezali si vous posez un retour te yango na senga na consultation so na consultation na koyeba dosage nini ya kisi nini na ko pesa yo kena mutu kaka o mbangu kaka bongo ji opesier et ko pesa retour à liwa to ya liboma so ke na consultation prophétique yango nde ememaka mutu ayeba bon tebi ki ba consultation la pas médecin puis ba prophète donc yo pour ça la consultation spirituelle ezali. Vous allez consultation spiritualité mutu azo souffrir na maladie mo boye ezali spirituellement yo ko découvrir yango ndenge faut na consulter na ba maladie ni mutu azo souffrir nango spirituellement ni na koyeba kisi ni nga ko utiliser. Bon, voilà nous sommes belé à travers le monde entier balanda chaîne et vie et puis presque Congo TV online. Mais bato belé balo barakino et belé ba comme escroc. Balo na cop oyo et belé bazoli bato mbongo muto ki be porte-monnaie magique mon na raté. Bon ndeti yo so ba sineza nini oto ba ki non maître kuku pe mamna zolo ba pinabu isa yango ni salima. Ba sineza li mo belé. C'est moi belé au moni ko sa musala ko zo résultat malamu sa la fierté ancestrale aux osela so c'est musa malamu zo résultat malamu pesi mutu servir a ko senga matondo merci mingi pa ba koko wa ko senga merci wana yo pe pouvoir na zo sa nini ezo mata basi nezali omoni biso so tozo pesa ba porte-monnaie magique na pesi porte-monnaie magique na pesi ona ndeko deki sena ba procédure mo boya kanga ba procédure wana yepe sko azo kende côté azo tambola wana akomi kolela ngo batu mbongo yango zo mona batu bazo sa musa ona nenga bosolo tozo sa sortir te tozo sa sortir te par rapport à Besco non ba o bazo gagner marché mingi zande ba o vraiment ba yebi makambo te. Les aba obiso tozo pesa ba démonstration pour démonstration te kamaka na roza na démonstration na zande ko nga mona otuna yo yondo zawa nozo senga démonstration saka nini soka bisinga saka déjà kisi net bande na biso ba quartier nga pesa ba quartier ebele ba démonstration ba quartier ebele na collaborer na bango so na collaborer na bango ça juste pour na ba démonstration awe ko za na mot de passe ya ouverture asa banda zo démonstration na sala ngonante era sala ngonante ezatina te eza pamba te oya sala ngote asala ngote po azali na ouverture mazali na fermeture te mais soka epa na ngai ebisinga mettre na za problème boye na za démonstration bona sala ngonante so na koti na kati ya temple na peso nga na sala service na ko sala démonstration na nde na kotekela esko fermeture akende pa bani ko sala ngo la démonstration faut na ouverture aux na fermeture parce que ezali démonstration to sala ngo ezali spirituellement ezali esprit nda ya apparaître ya sali yango. Ils ont ma casse n'angaïté, mais appellation c'est angaï, demande c'est angaï, mais esprit n'a rien à rendre un service. Ce que maître Koukoumbe au travailler mutu porte-monnaie magique muta kepe simbité, azongi pano meki pe simbité, c'est pour battre nous sommes bagina na famille na bango ba simbara kisité, famille na bango ba rosa biloko anate, maye pa na yo, au les travaux, à kepe aboutir na eloroté. Ya combien l'heure déjà le bon? Ya wana ebisa ki on nga ne bandelia ba question surtout na ngai.
au moni pour simba te funa yeba déjà avant. On a la consultation sur le foutu droit temple na yo na celle demande na consulter yo na koyeba so bo simba ki c'était na koyeba so que non et ne onanga bo simba ki c'était et comme là déjà peu bon oui pourquoi pas et comme là déjà aussi mutu kende na na zonk sarabatu pourquoi pas na zonk sarabatu pour moni ko pesa mutu eloko ya koki na ngote za rapasi ozo mo charge spirituelle za charge ngana ndima ba charge onde moni na tambola ka boye pe na sara makambo. Donc, nous sommes en charge juste à vous appeler. Voilà, la gueule, la mouille a couffé. Oh, boy, boy, boy. Oh, AVC à Belly. Et on a lobby à partir de la consultation, on a la charge ni spirituelle, on a spirituellement, ni la roye bayango. Au moins, ni net porte manger les ambons aux autres, on a banque mondiale invisible. Si vous avez ambons et pesa même moutonio sauté. Faut qu'on considère que bon et azosenga. To demande ya sali eza vraiment epesa mela to epesa mela ete so epesa million na peso so na epesa million te na biso non ndeko ko forcer te ko kende sika mususu te ko luka na eloko mususu te bino na famille na bino bozali boye so ko senga to ke na travail ya délivrance au quatre ba lien ancestral na ko sala yango au sala pe délivrance oui na sala délivrance familiale na epe na famille na longo mo na bino kindoki pour tous na des sortes à kindoki. Tu vois, tu as dit que délivrance c'est les marques. Au nom de Jésus sort. Jusqu'à ça la délivrance. Délivrance c'est au moni, on a zali représentant légal, il y a danger, il y a gagnant dangereux. On a zali descendant, il y a nani boyebaki. Je pense que boyebi na bande de Koko Pemba. On a zali parmi la génération, on a zali 5e génération naïe. On a zali pouvoir, on a makas na ngai na ba recherche spirituelle na ngai na kenda sous sa moalim na islam. Ozomona so pona ko sala délivrance spirituelle to sala kayango omoni l'esprit ototizaka eza l'esprit misusu to itizaka ba parataka lokola biso bazaka pe na mutema mawa lokola biso balinga pe mabete lokola biso ozomona so sina ko senga ne demande asela nga délivrance na moni kindoki ya mwana opo eza bandoki misusu bazali wana na famille pour kosunga libota bazali na famille pour protéger libota soki na ye na ko kolongwa mama kindoki wana te funata nanu ja ya droite nini ya kindoki ya zanango pour négocier et to négocier ndena ko yeba kindoki na eza ya mabe à partir ya mabe wana donc maintenant on comprendre l'esprit musubo bimisara oyo bundene te bo négocier bo yokanya kena malembe ezali négociation na bundisa ndenge nini yeso ayeko bundisa nga pe na oklaksa makanti sanga so nga pe na ko bundisa ye pe oklaksa makanti est-ce que ba pasteur ba négocier te ba bengana ramba moko ba pasteur ba bengana est-ce que yo déjà mona pasteur benga minimum mabe mais tout le monde a ba émission na ba TV na ba église ba ko ya so na kei pasteur wana bazo utiliser ba magie na tangelo ko ba pasteur te ko tanga te ba pasteur bazo utiliser ba magie. Elle aussi mis moto pour la délivrance au bimisi mbongo na sali pe kaza magie nga lande témoignage mort dernièrement église moi a limité moto azo souffrir na règle douloureuse azu photo ya pasteur atina libumu abina tangi pa komba papa 11 fois alors qui peut ça masuba na ke ko suba bona moni 6 c'était ça c'est la magie c'est magie. Oui, maître, tu as toujours si je n'ai pas le tu as un makasi pour y vraiment bana poté belé ba maison là na biso na kozon les comme porte-monnaie magique nebi maître mo lokola yo mais yo te mususu azwa mutu asengera na mbongo mutu 30 000 francs yema robora na toilette yema mutu wana na mbongo 30 000 abok na toilette aseli ba prier payer porte-monnaie magique abi beta 3 fois pour la ba poudre tout ça mutu ya bimisi pe bimi mbongo 110 000 oui 100 bon tout ça dit 100 220 000 c'est dit 110 $, mais biba mbongo ba 20 000 et kufa 20 000 il y a faux billet bon Rosane ayebi te to ça escroc bon so ça demande bimi c'est que oyebi na yo musala spiritualité te pour ceux qui osengi koko na yo apesi yo to esprit na yo apesi yo apesi yo fa pesa obiya bien so apesi obiya mabe c'est que ba droitier o sala wana eza normal te za capacité obesa mutu liboma premièrement mutu apesi yo 30 000 yo ke ko bimisa mbongo bongo ndene 30 000 francs de multiplication ezali 3%, ezali 10% ya 300 000 francs congolais. France de 300 000 francs congolais en express. Mais ça travaille à porte-monnaie magique. Donc on a moyen à moyen à expliquer en côté. Mais ceux qui m'ont bimi à Kalabon, ils ont retour. Ah, donc ils ont risqué. Ils ont risqué ma casse, ils ont retour. Ça va mettre, chers internautes, vous allez nous à travers le monde, et puis vous allez brancher. Et bien la vie est plus près, Congo TV Online. Oui, mettre le quotidien, les Cambotali, te décortiquer, porte-bonnet du bonheur. Porte-bonnet du bonheur, Esalini.
portement du bonheur ezali eloko oyo tobengaka chance partout moto azalaka na chance na ye aza na avenir na ye portement du bonheur eza eloko moto azwaka yango rapide mpe eza na efficacité soki osali ofuti droit ya temple baconsulte yo ezali ndenge nini omoi biso nyonso nde tovivaka na mokili tovivaka sur avenir olingi keno peut-être un jour ozala mutu munene to okosa sorti na vie ya pasi oyo oza nango to na vie moko boye oza yango ya misère pour s'en sortir nango rapide yango toyaka na porte-monnaie du bonheur donc nazosalela chance nanga rapide ezalaka na kufa te ezalaka na sacrifice te basomba yango mpe te eza mutu nde azosalela chance na ye. Donc, ce que comprendre bien, c'est-à-dire, ce n'est pas Nzambe Alobi, au Pambolo, peut-être en 2025. Yoki, au Jimmy Koloana, au Wellisian, au Pousson en 2022. Oui, au René avant. Ils ont coufaté, ils ont le logo monté, mais il y a que rien dans Yangoana. Il faut que gérer en OP. Pour ce gérer bien, c'est la chance na yo. La rapidité pendant 10 ans. Si vous avez le droit de vivre les Koloana, 50 ans de plus. Ce mot est vivre sous bonheur. Donc, ce qui est épuisé, 10 ans de l'équipe au régné, au géré Mbongo Anamabe. Après, il reste sur 40 ans ou 50 ans, donc il y a souffrance. Il y a souffrance. Pour gérer Anamabe, si vous avez Mbongo, vous avez vie na yo moko. Il y a chance na yo sale lango. Si vous avez géré Anamabe. Ce que pour nous faire ça, porte-monnaie du bonheur, au lobby consulter à Moutou. Bon, ni tu diras ni que non, Moutou yo, elle est consulté dans moyen étoile moya makasi. Donc kaka les mêmes étoiles Moutou yango yo attiré au travail au pesi Moutou. Et ça travail na yo moko, ça li yo moko. Donc chance na yo moko. Et so mbamagate ba foutela ngoka doit temple. Totali chance na yo. Boso Moutou chance ezate. Ce chance ezate na za capacité au pesi chance, pourquoi pas. Nazali féticheur. Nazali na troisième mission. Na ko koyebisa yo kekenda ka saka boy saka boy saka boy. Pendant autant de mois, pendant autant d'années, pendant autant de jours. Et on a la chance de tout. C'est tout. Et ça, on a un bon côté. Oui, maître Batebele, Baolanda Bisso, sur le numéro on a contact pour nous à travers le monde, numéro on a WhatsApp, bateau bazan posa no babenga yo bazan ba problème ebele. Bon à part makambongo, makamba porte-bonheur magique du bonheur, ni ni susu o salara o ko ba nous bazan ba problème, ba bena ba Europe bazan ba problème ba contacter. Numéro on a les plus 243 85 82 83 750. Plus 243 85 82 83 750. Plus 243 85 82 83 750. Nous avons docteur de métaphysique. Nous avons une vie spirituelle. Maladie spirituelle, pour sida spirituel les alliés. Tibère spirituel les alliés. Donc, tout na sali saka. Ou a souffrir de maladie, ou état poison, épilepsie, ou babeng maladie ndeke. Ezaka esprit mort bien ngaba fumo. Ngaba fumo. Batiaka na RT, batiaka na minute, batiaka na seconde. Ngaba fumo, esprit de mort, non? Ezali esprit de mort. Ezali esprit oyo yesoka ye apparaître na temps oya lingi ndoko kangama. Maladi babengaka épilepsie. Ezali dangereux. Ba danger nango ezebelo soko kwei elongi na zelo, okoki kokufa. Soko kwei na mayi okoki kokufa. Tout ça est vraiment moi les convenir ebele. Nazali docteur métaphysique, la traitaka mbasu. Tu as souffert de mbasu, maladie nzoko, maladie belé, nazali na ma fiche, na représenter ma fiche, tout ça. Okay. Bon, maître, si tu as la multiplication. Multiplication. Tu dois comprendre, on décale, tu as la multiplication pour Bakisami. Tu as la multiplication dans le moussous. Non, multiplication, ezali. Multiplication, ça a une force. Multiplication, ça a une makoki à moutou. Ozomona, Européen, ça a droit temple, na 10% ya mbongo yo lingiza. Supposons que tu as 100 000 francs congolais. 100 000 francs congolais. Oui. Aza pour ça, on multiplie. Et comment est-ce combien? 100 000 francs congolais, ça 10%, 1 million. Ça 1 million. 10 dollars, ça 10%, il y a 100 dollars. Ça est bongo. Multiplication, ça est bongo, mutaza nango. Ozu yango multiplication, on multiplie yango. Ils ont 10%. Surtout foutu droit et temple, ils ont bongo, on appelle ça un conseil. Tout il s'est raté, tout ça il s'est raté. Pour na sima ko ça il s'est convenu zalaka. Et convenir réaka pour na ko bongisa. Et c'est nga makambo belé.
amoni avant esenga makambo ebele te nasengaka ndeko na ngai ozotravaille na féticheur marabout ezala nani oyo nyonso osalaka makambo oyo avant kosala makambo oyo bofutaka droit ya temple bosengaka na ete baconsulte bino batala biloko bino makambo oyo ozoluka résultat ozoluka to problème oyo oza nango ekoki kopesamela to ekopesamela yo mpo makambo oyo epesameli motu nyonso te. Mais yo pano nano ozwaka te osala motu travaux azwi liboma motu ebouge esimbi te ozongela o. Bon nakoki koloba ndenge nini omoni ata docteur oyo aza spécialiste na opération ya myome mpo akoma spécialiste abebisa mpe bato. Donc yo bebisa bato mayele yaka na berere ino bazali bato pena travaux pano boakib na liboma esimba benda scène ppp te liboma nde c'est trop dit nga bakoko na nga bapesi nga pouvoir balongoli sacrifice balongoli inconvénient nyonso oyo nyonso okoki kodétruire vie ya motu balongoli yango ngai soki retour ezali eloko wana ifo ebunga oyo oyaki koluka epa na nga retour na ngai yango wana nalingaka na récupérer pour ke na mesana komema bacharge namema bacharge wana. Bon maître toli toyeba otravaillaka yo moko toza na badisciple na yo toza na baélève na yo toza na bacollaborateur otravaille na bon to nyonso la kaka centralisé par yo moko. Bon kozala badisciple to na formé nanu te me na reforme mpe moto te na vie na mokili oyo na reforme kaka bana onga na boti moto mpo na forme il faut approcher nga ye moko nde faut asala demande wana eza spiritualité eza la vie ou la mort opozango moto te nabeti lisolo moto apprécie asepeli ya ye akoti demande na ye natali ye nasepeli na ye nasali ye mosala. Donc c'est que bana na yo génération mobimba bakoko na yo banani bakoko ba héritango normalement pour ça pouvoir o nazo résister nango ezo rentrer nga ba facilité belé na ko tika ngo te kende inaperçu. Il s'agit bana bazana ngo bazana ngo bakoko bazana ngo bakokolo bazana ngo pour nga pe na zu yango pe ba ba centre na ngai. Bon maître batoni ba na démonstration ni rosé la biso na minute pour bat nyos ba la travers le monde bayiba parce que bat balinga mi démonstration ba romono ki ata ozolo basala na elo côté ozolo baza ventiler le couteau to biki na kine comment som tana mpia ko loba po ba bloko bat ba belé et comment oh na vanda na kimbantek na zana kinkole na zala ka boye ki a opes adresse pour exister raté tellement maître oyo tozali deuxième fois le numéro na biso première fois on a démonstration bana pote belé batalara lelo na invité démonstration rosé la biso to bande ko bazolanda biso à travers le monde na vie et puis presque Congo TV online ba bobo sem love kolo bolingo bazolanda ba Miss Marciano bazolanda ba Miss Bijou du Congo en Allemagne bazolanda donc tout mona démonstration rosé la biso na minute to nakoki koloba pe boye moi bolimbisi moi muke ceux qui démonstration bino mo ba journaliste bosenga to ezaka bato balandaka chaîne na bino pour démonstration ezali musala te démonstration ezali loko oyo eza pe défense te eza défense spirituelle te ezali pe musala te démonstration ezali loko ngai nde na sali yango na sengi na bakoko na nga bapesi nga pouvoir wana nazwi napesi yango motu donc yango mo nalobaki na ebandeli baventire babimi ebele bazoganye mpe bamarché ya makasi bato bazosala mosala ya solo moyen to s'en sortir rapide eza te excuse démonstration nga tekela yango bakatiere mais loko osengi démonstration osala démonstration mais eza mosala te na bao nyonso baolanda démonstration eza mosala te mosala oyo yanga ezali métaphysique spirituellement donc démonstration eza mosala te c'est comme si bato mpe baolandanga bakoki koya koluka démonstration epa na nga natekeli bango donc ezali mosala te mais nazosala kaka po ete eza demande na bino. D'accord, bon, qui mettre bi démonstration dans musala te mais azo sala kaka po asala pour un respect ya bino bande ko balandi ya vie et puis presque Congo TV online ba abonné ya vie et puis presque Congo TV online malobi eza musala te démonstration dans musala te eza na encore démonstration vous allez brancher toujours na vie et puis presque Congo TV online bo moni mettre coucou pemba ils ont racine la lumière bougie. Ils ont bougé, ils ont signe la lumière. Bouger, ils ont signe la lumière. Bouger, ils ont m'embêté. Zim, ça va bien. Zim, ça va bien. Zim, ça va bien.
Ipto ya maimona, ipto ya maimona, ipto ya maimona. Oyo ezali marmite. Nzungu. Eza nzungu. Moni ezali nzungu. Tiens. Lego, mkia ngata libanga. N'importe quel libanga, moi libale, 7, 4, 5, 6. Ezali mai kaka. C'est l'histoire de la démonstration. Démonstration, ils ont moussala tout. Ils n'ont jamais gozala. Moussala. Nazo sala kaka pona sepesa mokili. Oyo ezali libanga bayelinga. أستعب إنزاج تبيرك من الشهد لم سلام سوام إذا كم العيم فراس أم إلى الإسلام. Alors le monde difficile, je suis le représentant des Canadiens dans le montre mon cœur de cette ici. Iptoya Maimona. Ajibu ya Maimona, ajibu ya Maimona, ajibu ya Maimona, ipto ya Maimona. Les années de démonstration. Au Bosengaki, l'Axibino Mounari Nangai, et ça Moussalate. Automoni Shikoyo, Maetoki, Obisi Bougie, Maetoki, dans les vides. Nasengaki Libanga. Libanga, on a sengaki des salles Makambouana. Démonstration, c'est Moussalate, Nazali Moana, on a botam na kasi ya pouvoir. Là, il a là, Chadou Allah, Muhammad Rasulullah. Maïmona, montre-moi que vous êtes miraculeux. Montre-moi, où est le chapeau d'Angaya? Tout le monde chapeau, on a chapeau.
basamatani bakulaka osengaki yango nasali ezali mosala te ezali mpe po démonstration kosala yango boye nakoki kotekela yo natie ya contact na baesprit oyo okei mpe obengi bango osali yango mais motu soki aye otraite ye na spirituellement okoki kotraite ye te yango mona alobaki démonstration eza mosala te oyo eza kindoki mpo osala yango fo ozala na kindoki tosalaki ndoki te okoka te ozalaki ndoki te osala yango te mpo traite motu aza ndoki fo ozala ndoki po baesprit oyo aza nango ezalaki fétiche yo oza fétichere te okufa. Oui, maître, tout le monde démonstration bisi mbongo na chapeau tokisi nzungu tokomi dans la souka émission na biso nulle part ailleurs na VIP presque Congo TV online. Maître, un mot de la fin pour la bande sur balande émission. Na 5 ans na bao balandi bao basepeli na ngai bao bazana bapasi bazana posa basungama ba contacter ngai na kombo ya Kuku Pemba tozora ba kombo misusu ndenge toselaka misala bino pe bopesa biso ba kombo nde babengaka magie noire le mystérieux naza magie noire selaka magie noire selaka pouvoir ancestral. Vous nous soyez contacté na plus 243 85 82 83 750 plus 243 85 82 83 750. Comment na WhatsApp benga appel normal nazara toujours en ligne nako servir yo na yamba téléphone na moko ata nazali na kati esika o na sala ba misala na ngai so na bimi na consulter téléphone nazali na temps ko rappeler nazali ta koyoka nani oyo abengi ngai azwi ngai te na 5 ans bandeko oyo balingi ete basungama na nzela ya makambo oyo baza nango posa nazali disponible ya numéro na ngeza wana 85 82 83 750 eza toujours disponible. Merci beaucoup, Maître Kuku Pemba. Merci, abonné sur la biso na VIP presque Congo TV online. Tout le monde est simbini. Oui, ils fiche nangai, temple du savoir, oui, bien africain. Ils temple du savoir, oui, bien africain. Ce qu'on a initié, partout aux anamboka nyonso contacter na ko initiation na WhatsApp. WhatsApp eza facilité munene. Fiche nangai yango wana na maladie tout na traitaka. Izali wana. Chose comme moto zobela zandeti peut-être en France au salandeni maladie nyonso toté na WhatsApp na retraité na rediriger a refutanga kaka demande ceux qui a futi demande ngai na zoni bamo na kozomba mo lien spirituel otobengaka na bino bato éternel obengaka site moko boye ndina ozana site malamu okuta nayo na mboka nyonso zali so benga na traité na téléphone na traité pour na mboka na bino boselaka mai ezali na mboka na bino boselaka mungu ezali traitement nyonso kosenga ngai na kosenga na ba esprit na ngai nga basungaka ngai te nasala misala oyo tokoutilize mai tokoutilize mungu koto ozali okozwa lobiko na yo vraiment. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup.